Bien-aimé Shalom. Et puis si passe, et puis si mawa, vidéo moko tozui, peut-être sur talayango. Ndeko nanga yo mona ndenge diable azo sakana na batu. Bien-aimé soko zali mosika na nzambe, bien-aimé diable ako sakana na yo. Akopesa yo ba posa moko ya makambo ya mabe. Okosala makambo ya mabe, bien-aimé la le Seigneur, ekoki même ko memo na lifelo. Bien-aimé, ba vidéo oyo bandeko, baki ko se transformer, bien-aimé, le Seigneur. Bangi ba koma lokola na ebite, bien-aimé, nzamba sala ka erreur te. Ndeko zola ndangai, nzamba sala ka erreur te. Ndenge nzamba kelayo, bien-aimé, nzamba bi pola ni na kelayo bongo. Mokilizo kosa yo, kolandela baninga, kotala baninga, et puis complexe ya la vie. Bien-aimé, olingo za lokola baninga, olingi bien-aimé, okoleka baninga, bien-aimé, komema yo na kufa. Satan komemo na kufa. Satan komemo na bitiatia. Mingi lelo bakoma na problème ya peau. Mingi pe lelo bakoma na problème ya santé. Mingi pe bakufa. Pour la nini bien aimé bitiatia na nzoto. Bien aimé bitiatia na nzoto. Mimisu bakoma kukumba milimu. Kukumba ba sirène na vina bango. Bien aimé pour nini bitiatia na nzoto. Opakole loko moko boy. Bien aimé balisa o sirène. Otebi loko moko na mitu. Bien aimé balisa o sirène. Bandoki bakoma ko diriger vino mon frère. Bandoki bakoma ko diriger vino ma sœur. Bien aimé dans les seigneurs. Il faut que keba na mokiloyo. Yango le banza mezo ba racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Bien-aimé, diable ba buaka ye awa. Yende bien-aimé, azu sala makamama beno sozo mona. Bien-aimé, même na télé, même wapi. Bien-aimé, keba. Keba, ming makaming ozo tala. Bien-aimé, eko sala ba efe na ona nzoto na yo. Voilà. Makaming po yo kaka. Bien-aimé, eko sala ba efe mingi na nzoto na yo. Yango yeba komi bate la bien-aimé na le Seigneur. Bate la misu na yo. Bate la matoi na yo. Bien-aimé, po ememo na kufa te. Mingi mimi bango na kufa. Bien-aimé, bitiatia. Bilata lata. Bien-aimé, olata milimo. Bien-aimé na le Seigneur. Tout un nos vidéos à sero yo. Bien-aimé. Et puis to zonga. Na kombo. Na Yesu Christo. Kombo na manita. Sur WhatsApp. Ou bien Facebook na koma Anisia. Nazalaki na programme libala ma copine na mabalaki. Il a produit que libala. Nebi tende ba cha crayon na kene ba to cha tatouage. Nebi si mon balwana. Changa crayon. Na okata ma kikiti. Tango cha crayon bongo okata ke bisina te nga cha kana kata bongo na ti. Aye akati nga kikiti na crayon. Tinga pe lidodo awa. Na kepi bando planting nga pe basisi. Nga wana pe na la. Na ke na nga feti na koum la feti ba 21. Oh. Na koum sati neti koto passe. Neti kubende nga wana kasa ilance. Dengeza. Ya unde ego sanga bongo. Bon, Nathalie eza l'instinct. Nalali oh. Nalamuki na tonga moni kote vimbi nga. Comme soit na miliki sa douleur na miliki ben un diclofenac diclofenac ça dans estomac parce que mais ben un papa verré là il bouca plus fort na miliki na qui moi bien mais et comme ça me pousse ça bien quand na suite tata na tali monique istali mo bien a crayon na kimba mono pe teme na iba kikisi na kozwa o dimnaka ovimba na kino hôpital na zuki se eko dimina ko vimba na meli ndebo mo eleuna la muki bo mo bien boire au sene ndebo zo mo lisio ezo mo na binimanda o ko dimona ezo fo amateur ezai vuma bo na santi vuma passe mais et vimbi kaka donc ndeko na ngato za mayene ba crayon oyo soki ezaki gilette na ya mabele ngayo ba gilette mais gilette nga mo na sombi na pesi ya katinga sukota séquence la coachiste tatouage crayon tatouage ma on lingana ngate nazana ngaboti na naturel na tshaba na crayon te mais ma copine bali tala kabiso tuzaki proche ni faut comme on na le fils kata crayon na chess sukota makambo geninga le lezo misambo ebele donc on appelle ça conseil na baser baninga nanga to c'est comprendre un peu donc il faut la prudence dans le sur ma crayon. Merci vraiment pour que message ou bien pour la vidéo après ça on fait ce que ta réponse bien commentaire et on en sait vous en avez beauté naturelle les appelez bien
nga nazana botna naturel mais na mekaki libaki te nzoka poso na nga nzoto za fragile elinga biloko te tema na chesi na mona ko chasu te na vina yo pe no chesi te omeka na ote parce que eza na bato nango soki poso nzoto neza fragile esalaka ba réaction ponga ta awa na chelo idodo monde esalinga ta mona ke komo sona pango so mona ko pango sona ta desali nzela alors ezobimisa mai ezobimisa mai makasi donc il faut vraiment être prudent bon mon amour bon liso de formaté malheureusement il y a pas de maison formaté mais moi kilo kaka la rapport étranger ça nan zoto merci bye. Bien aimé, pesi passe, pesi mawa, bien aimé dans le Seigneur. Ozomona, pambato lingaki, alingaki ba mona ye, le lokum ko pesa conseil, alingaki ba mona ye kitoko na feta muninga na ye, yangwa akeme, bien aimé, okoma okoloko tia tatouage, bien aimé, na ba cils, na ba sourcils, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, ba piercing, bien aimé, obite lo unizo tia na bomo ina yo, biso pe tuzaki na berreur wana, mais nzamba sa de biso grâce, tela no photo na ngayo, bien aimé, nazaki na berreur wana, tela no vraiment, c'est papa ba na koza la boy, mais mingi te lo bozaka boy, so ki lo écoute yo boy, de ngai, nzamba zo reconnaître yo te, nzamba kela yo boy te, tela penza boy, papa ya bana, bien aimé dans le Seigneur, moto nzamba kela, moto yesu akufela, akoza boite, bien aimé dans le Seigneur. Toi, c'est toute la sous deuxième vidéo, bien aimé, conséquence y a péché. Après tozonga, au nom de Jésus-Christ. Elle n'aurait jamais dû faire de chirurgie. Elle n'aurait jamais dû faire de chirurgie. Elle, c'est Carol Bryan, une américaine qui refusait de se voir vieillir. Elle a donc commencé les injections de Botox, mais elle est très vite devenue accro. Un jour, un chirurgien va lui proposer un nouveau produit révolutionnaire. Elle accepte donc de se faire opérer, mais ça va virer au cauchemar. Au réveil, son visage est totalement déformé. Des boules de pus et de sang sortent littéralement de son visage. Après ça, elle a décidé de cacher son visage pendant 4 ans jusqu'à décider de faire une nouvelle opération. Elle subit une première opération qui va durer 16 heures. Sauf que le chirurgien va toucher son nerf optique pendant celle-ci et elle va devenir aveugle d'un œil. Elle subira encore 4 opérations, dont une où on lui enlèvera carrément son front qui va être remplacé par la peau de son dos. Elle n'aurait jamais dû faire de chirurgie. Elle n'aurait jamais dû faire de chirurgie. Elle, c'est Carol Bryan, une américaine qui refusait de se voir vieillir. Elle a donc commencé les injections de Botox, mais elle est très vite devenue accro. Un jour, un chirurgien va lui proposer un nouveau produit révolutionnaire. Elle accepte donc de se faire opérer, mais ça va virer au cauchemar. Au réveil, son visage est totalement déformé. Des boules de pus et de sang sortent littéralement de son visage. Après ça, elle a décidé de cacher son visage pendant 4 ans jusqu'à décider de faire une nouvelle opération. Elle subit une première opération qui va durer 16 heures, sauf que le chirurgien va toucher son nerf optique pendant celle-ci et elle va devenir aveugle d'un œil. Elle subira encore 4 opérations, dont une où on lui enlèvera carrément son front qui va être remplacé par la peau de son dos. Bitiatia na nzoto ekolukela yo makambo ndeko na ngai kangamana Yesu nyonso na mokili ekoleka un jour komitungisa te oza ekilamu ya Nzambe Nzambe asalaka erreur te Kulandela baninga ndezo kumba yo na libungi. Est-ce que tu sais que tu rendras compte un jour? Est-ce que tu sais que tu seras jugé un jour? Milengela Yesu akoya un jour. Bien aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien Nzambe ya pambola bino bisika loso bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense, tant toujours pour réveiller le peuple de Dieu. Bien-aimé, oh, bien-aimé, racheter les temps car les jours sont mauvais. La Moussa Bandeko ya biso, bake banamukili, tozana biso baleki nzela, eux si baleki, toleki bangone lokote, jour na biso pezali, bien-aimé dans le Seigneur, Moutunyo sopo mon Nzambe, il faut passer par la mort, bien-aimé, pour qu'il ne peut li felo, il faut passer par la mort, bien-aimé. Alors, ceux qui liwe koutani na yo, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes kende bien aimé, et la teli na yo et la ksakesiko ko kende et lobeli na yo et la ksakesiko ko kende lolenge na yo et la ksakesiko zo kende. Est-ce que nzamba ko reconnaître yo bien aimé? Est-ce que nzamba reconnaître ka yo même ndo saka na mokili bien aimé dans le Seigneur mingi bakantaka batambola kana nzambe nzoka batambola kande na satana.
potambola na nzambe bien-aimé faut tambola na makambo bien oza na vie bien bien-aimé na vie kimia wana ndo za na nzambe bien-aimé dans le Seigneur keba na monito bondela yambo to pasola makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci ndengozo telemisa biso papa poto te ya bandeko ya biso bakangami na makambo mabe bakangami na bisengo mukili memaka na kufa papa bakangami na makambo na batu ya mukili bakosaka baninga papa miso bazana pona koyiba baninga vie koyiba baninga mabala koyiba baninga bozwi koyiba baninga santé miso kolekisa baninga pona ba succès na bango pona ba vie na bango papa yango zotinda biso pona bano ya yo bato yesu akufela baka son de la trompette papa baka bona na bato mabe pe na makambu ya mabe bote babikisa milimo na bango natiki message na maboko no papa te ya bano ya yo nzambe baka bona na makambu mabe papa na pe na bato mabe nzambe na bomoi tiketi message nzambe esa misala na bomoi ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé, Osana adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva uniquement. Pour na bateau yeso akufela. Bien aimé, yeso akufela yote. Bien aimé, Osana ba chirurgie. Bien aimé dans le Seigneur. Et puis le bio qui li felo. Pour corriger nzambete. Ah, bien aimé, Osana adresse bien. Osana bala ba yesu. Simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te faire bongo. Ozasu bébé spirituel te. O kangamana nzambe. O longwana makambo mukili. O kabana bato mukili. Bato mabe. Bato erreur. O bako kumbo erreur. Kabona na bango bien aimé pour ba kumbo erreur te. Kabona bango bien aimé pour ba bisa kundima na ote. Kabona na bango bien aimé pour ba kosa ona bonzambe te. Oazana Yesu asa bikisami. Bien aimé tambola kana ko banga nzambe. Bien aimé na le Seigneur ndo bikisami. Tiketi nzambe pambolo ndokuzuli bakuya kolanda ndeko na yo bien-aimé nzamba pambolo lisusu encore bien-aimé na ngai tala mokili tala bade bazo beba pambate balingi mokili balingi bamuna bango balingi concurrence bien-aimé dans le Seigneur ki bombanda petina na makambo yo bien-aimé keba na bisengo mokili mingi bomuna kabana bazaba na satana bazala po bolanda bango bien-aimé olanda ndenge balataka ndenge balobaka bien-aimé mbamo okoti mbala moko bien-aimé na kati ya bulibungi sans yeba okoti mbala moko bien-aimé na misala satana sans yeba yango satan tinda ka mebana na ye bango na bazaba star obomuna kawana pambatila ongolata lokola ye suko ilete linia yazo zwango wapi eloblene yazo zwango wapi makamne yazo zwango wapi voilà eza poto yo koti na makambo wana okoti na erreur la maman sagi a lubango papa yo mama kamba sapo wana c'est diabolique batu mingi ba kote na makamba sapo wana bakoma ba esclave mbongo nyonso esila kana bilamba mbongo nyonso mingi bakoma ba homosexuel bien me po ani pona ba erreur ya vie oh bien me mingi pe bakufa na ba sida pamba te balandaki makambo wana atonga eloko te asa eloko te na vie pamba te mbongo nyonso na bilamba bien me po ani balandelaki mutu bien me lamuka réveille-toi toi qui dors encore to kotanga verset mo na kombo na Jésus Christ bien na 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malin bien aimé pour le loso qui le koutani na yo o koutana na nzambe o keneli feloté bien aimé je mets mes lunettes j'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce, alléluia. Bien aimé, nous allons 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. N'aimez point le monde. Ah bien aimé, kolinga mokilité. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Kolinga mokilité, ni makambo zana mokilo yo bien aimé dans le Seigneur. Oh, ndeko nangai. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mutua lingara mokili mingi, bolingwa nzambe zana motema na yete. Voilà, zane bolingwa satana nde zana motema na ye. Po mokili koleka. Makambo se koleka bien aimé dans le Seigneur. Mais yo, moli meno ekende wapi. Bien aimé, toujours continuer verset na biso. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point au Père, mais vient du monde. Bien-aimé, nous sommes dans mon kili, bien-aimé, baposa yanzoto, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, baposa yanzoto, misu, bien-aimé, nous sommes na misu, bien-aimé, lolendo, bien-aimé, isa makambo nzambete, bien-aimé, isa makambo satana, isa makambo mokili, sataba boaka yawa. Yango le banzambe lobi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable. Dieu n'est pas dans le monde. Dieu azana kata mitema bala na yango bana yo n'aimez pas le monde parce que azana mokilité azana kata mitema bala na ye. Alléluia. Bien aimé. Et le monde passe
et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mokili koleka. Bien-aimé, na bisengo mokili nusu koleka. Bien-aimé, oya kangami na nzambe. Bien-aimé, oh, bien-aimé, ako vivre seko na seko. La kisa ta koufi, ako vivre encore avec Christ. Bien-aimé, il est temps ou abandonner mokili. Il est temps ou abandonner ba camarade ya mabe. Il est temps ou bikisa molimo na yo, parce que nyo se koleka. Na kotango le verset mo ya suka. Bien-aimé, yo ko tanga wa. Nazana Galates, chapitre 6, verset 7. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, zibou la makutu. Ne vous y trompez, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, bako sakanzambete. Nyonso yozolo no kubuka yango. Yo ozolo na makambe na vina yo okubuka yango. Ozolo na jalousie okubuka yango. Ozolo na motema mabe okubuka yango. Ozolo na babisenga mokile mabebe bene mokubuka yango. Yango lelo ba mingi ba poso nzoto beba, mingi santé beba. Bien-aimé, masanga mingi bebi sa santé. Cigarette mingi bebi sa santé. Diamba mingi bebi sa santé. Bien-aimé, dans les kobo mingi bebi sa santé. Bien-aimé, nino salara mingi tambola ba sorti inutile. Bien-aimé, keba oliana poison, olingi ba feti, olingi ba ndako batu, ba ndako monsieur zaka ba temple, okoti na ndako la potiki nyonso, bilata la tabilamba batu. Oh bien-aimé, okara ba kombo batu na munoko. Bien-aimé, batu zo komiso yebi bangote. To beni mitema kasibi, to beni bilongi kasi mitema te. Bien-aimé, kangama na Yesu bikisa molimo na yo, papa bikisa mwana yo, bikisa e papa, longole ba posa nzoto, longole ba posa mokili, longole papa na makama mabe mokilo, kabole na bato mabe, obaka kubungisa baninga, po ete baninga bakena lifelo. Oh papa bikisa bano ya yo, mingi bafungula ba porte, ba satana bakota na bavina bango, bakoma kubundisa bavina bango, bakoma kubundisa mabala na bango, bakoma kubundisa ba santé na bango, bakoma kubundisa bandaku na bango. Papa sauve bano ya yo papa, yango zo tindanga papa na ngai, sauve bango, zinga bango na makila ma Yesu Kristo, papa baptiser bango di Saint-Esprit, tout ça bango na molimo santo papa, tout la nouvelle alliance, yondo baptiza kaza bato mokilité, yondo pesa molimo santo za bato mokilité, tambola na bano ya yo, longisa bano ya yo, confondre bango na bango nyos na ba piège na bango, papa na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mon frère soit béni, ma soeur soit bénie. Côté la rasu bato mokilité. Bato masumu batuka na masumu nzamba pambola yo nzamba pambolo débloquer zuya d'ici 4 matin beme vidéo zuya au monde tout débloquer nyonso satakanga na vina biso au nom de Jésus-Christ. Amen. Un peu de la publicité. Amen, amen. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Avec la sœur Lisa Benvinda. Wayembi n'a débloqué. Hein? Sœur Henriette pas allée. La sœur Lisa. Alléluia. Quelle grâce. La sœur Chelsea, la sœur Henriette. Amen, amen. Bouba, tout y soit pour faire là. Kalaté débloqué. Amen, amen, amen. Frère Georges. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Débloqué. Ici, là. Amen. La lumière mondiale. Ouais. Voilà. Alléluia. Ouzoulia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Débloqué. Ici, là. Amen. La lumière mondiale. Ouais. Voilà. Alléluia. Ouzoulia. Débloqué, toujours débloqué. Débloqué. Débloqué célibat, débloqué stérilité. Société, ba société belé, boyoka nesate. Tout comme na ba foyer nene moko, papa na maman dialogue esate. Et comme lobby, moi na bimi faser, akimi ndaku, moi na komi na balabala, moi na bonla na wenze. Pour nini dialogue esate na ba foyer. Omoni lelo mindele basangana ki basali héros.
mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo ezala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sur YouTube.